mida koma ko utiliser be stratégie mingi ya Karine Mokonzi. Bien sûr bozaki diba, mais bien akoma ko utiliser be stratégie ya Karine Mokonzi pe be stratégie yango ezo futa ye. À part kolobela komba Karine Mokonzi. À part kolobela komba Karine Mokonzi, ezana be stratégie moko oyo mida akoma ko utiliser ya Karine Mokonzi. Bon, na comprendre ko yango alobaka biso. Etango alobaka biso na plire hier na talaka yena nani. Ok. Donc na mukolo stratégie Karine Mokonzi. En tout cas, mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, soki natali malamu, mida aitilisaka kaka kombo ya Karine Mokonzi te, mais akopiaka presque makambo nyonso. Eloko bien mida atikaka trace te. Bon, soki nga na yebi atiki trace. Mais na bato ebele batiaka kate atikaka trace te. Par exemple, makambo oyo mida adondi nango, adondwe, adondi ou bien adondwe, adondi, bon adondi. Adondi te, nazolo bla adondi te. Donc araignée nango. Na 2021, ezali be stratégie ya Karine Mokonzi. Be stratégie nini? Botu nangate po nazoloba déjà. Bokombota la bien. Bien sûr Karine Mokonzi a memango na ndenge ya ba leader yango bochekate. Mais mida la Taylor azo memango na ndenge ya YouTube. Alors azo bénéficier ya trop, a bénéficier pe ya trop. Ako bénéficier nango pe ya trop po akomisi yango ya ye. Azolo bana pli de hier ba biso tozalaka bongo. Bango na nani na Karine. Et stratégie yango nini? Mida bozomona bien. A popoli mutoyo saratola popoli ye babongisi saratola atindeli pe kutu saratola 30 euros saratola sengi merci saratola tiki mida tchaka ba vidéo na mida. Bozo comprendre. Bon, ya yozo utilizango na koyiba apesi saratola 30 euros azwi ba vidéo ya saratola na vidéo moko a bénéficié nango plus de 100 euros. Donc ameli saratola. Mais bon, azo utiliser kaka et stratégie ya Karine Mokonzi, mais azo yiba lisusu. Donc stratégie ngo za nini? As popoli yo asololi na yo komino bien. Allez, apesi yo quelque chose ou bien pesite simanango abaloki susu. Donc yazo lekisa. Mais ça toujours une stratégie ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi abongisa na ba leader o alobelaka. O azako pesa ba surnom. Donc en bref oyo Karine Mokonzi afulaki. Abakisa bayaki na bango ya kofulama. Ma bakisaki bango susu kofulama. Les King Fally Ipupa, les grands Mopao, Werason Mokonzi Banyama, les rois de la forêt. Tango atiki, azongela kite, ayeko zongela, grand Mopao pe atiki. Alors, sikoyo, batoyo, ba youtubers azana bango na rando, soki ba bongisi, c'est la famille ache. Donc Karine a bongisala. Soko BBC a Betchokara, la Chine attaquée. Bozo comprendre. Et ça, même stratégie. Si koyo mida azala ni stratégie wanate. Nazoko sele makambute, soki bolandi ba vidéo nyonso mida sala azala ni stratégie wanate.
azala na stratégie ya Gloria Olangi soka bebani na yo eseli abongisaka te bon Gloria pe atikala susu na stratégie wana te ye pe alandaka ya la baronne bomoni abongisi na time Bilogos. Alors Mida sikoyo adapté nango 2021 oyo asaleli stratégie wana abebisi abongisi etanke Karine asala kaka na bastar abebisa kutu te bon abebisa kaka mais Mida azobebisa na désordre azobongisa na désordre pe azoyiba mais azosalela kaka stratégie ya la baronne eloko moko nde Mida azosalela yango nyonso na ta moke pe ezofute kitoko entre-temps azoutilize toujours kombo ya la baronne ala komo oloba ngo sikoyo bino moko bozoyoka baoyo bazolanda badirect na ye biso tozalaka kaka bongo ye na nani soki na popoli yo soki namoni ochange no nabongisi na nga tokomi bien tigre nasengi yo pardon tozalaka kaka bongo nani yo nafinga yo davos na olongola na video wana nazalaka na nga bongo nsima nango alongoli te abombi video wana atiango privé ala popoli yo lisusu video yango ebimi donc bino bozala comprendre te ki azoutilize stratégie ya la baronne pourquoi azosala yango en désordre mais en désordre wana azobénéficier donc azodévelopper stratégie ya Karine Mokonzi mais na rapidité na ndenge na ye kote kuna aza mpe mwana mayele ndenge wana te aza mwana mayele mpo stratégie oyo ya développé soki la Chine basalaki yango mbele la Chine ememi ngambo na nani non ngambo kaka na la Chine la Chine ememi ngambo na kati ya la Chine bon nga mpe ta mosusu nga na condamné bango on sait jamais nazotinda te bosala yango nazopekisa mpe te mais bon nao nabule mpenza mpo na wana te nazobule kaka mpo na Mida mpo nga natalaka Mida biloko nini azwaka mokolo na mokolo pa Karine Mokonzi mpo Karine Mokonzi apart kolobela kombo na ye aza neti mathématique de mathématique adevelopaka biloko ebimaka na mokili po comprendre non tosala moto oyo adevelopa mathématique nani Albert Einstein ye wana te ntango adevelopa yango bamashine ebele na mokili formé toko bakomosalela biso biloko ndenge na ndenge bamashine afufu edevelope bavoiture ekomo tambolama bamonte de change mpona ya developaki mathématique ndenge wana te lelo Bill Gates badevelope oyoyo électronique grâce à mathématique bongo te ndenge Karine aza kaka kombo ne balobelaka te mais bato badevelopaka à partir ya Karine kocrée biloko mosusu mais na bana mayele Mida aza parmi bana mayele ata sali yango mabe bosilikila ye te bon fo tokosilikila ye kaka fo kopopola mais ata sali yango mabe fo kondima ye oui eloko naloba nde yango wana fo kondima ye ata azopopula ata azopanza ata azofinga mais fo kondime aza na mayele ayebi ke kombo ya Karine basalelaka kaka kombo te Karine aza kaka sujet te Karine aza mathématique baidée okoko développer osali eloko bozo comprendre nalobi te bofélicité Mida bon bokoko mpe kofélicité ye mpo moto asala dynamite ebomaka biso ebomaka yango moto
Ce que salamaki te nde bato bazo baida ba bombi te. Mais mutango ba pesa e prime. Ba pesa e ko to primité. Prime to zwaka. O ba star ba zwaka. O bato balinga ba zwa. Ba chango na kombo na ye. Prix Nobel de la paix. Iye wana kombo na ye. Donc ya koma ko to prix. Pona nini? Asali na biso dynamite. Vous comprenez, hein? Donc, ils allaient, Mbouta Norbert, ou à Sala Dynamique. Bazwa Kombo na Norbert, ba komisango, cadeau, ya kimia. Donc, acha kimia na mokili. Mais so botali, acha ne kimia te. Ndengwana te. Asala libise loko, et loko ngo comment développer ba ida bato, ya biloko minene, et bomaka. Mais, tolobara nini, yende muta kimia. Alors, Mida, moi, il faut me féliciter, mais moi, il faut me féliciter pour exploiter mon bimba et la Karine. Combat Karine a salé la gango. Ba idée ya Karine a développé gango, a coaché la mbongo, parce que ba biso tozala kaka bongo, yena nani. Na molimo mosantu. Non. Mwana mayele pe kote bazozo azalaki. En tout cas, te mida. Na lobaki bien. Yoza bilokos ya poto. Oui, bilokos ya poto. Ezaka bien. Futaka. Au moins, la congélateur à mobimba. Basale la te. Muta boaki onga po espace ezate na ndako. Ya sika. Na oko sabinote. Ngai kote na ngana lekaka. Baboka ba frigo a mikuse. Baboaki onga na ndako te. Baboki on na maison où était ba frigo. Ba frigo eleki belé ba modèle a sikeye. Siko wana ba oya mikuse webi yango no ya mike. Lokola bato basomba na bango te. Ba bimisi ba boaki. Fulu na bango pe lokola ezaga. Ba yeko zwa te ba tie mososo wana libanda. Tango na kiyebisa bato. Bato bazondima te ke ba boaki ba frigo. Mais tango na memi mutu moko. Ndenga porte ki ba frigo wana. Aluaki kamini. Mais bon, Mida, ngai na félicité wa. Mais na wapeso cadeau mo côté, cadeau kimia te, même yarando. Na félicité yo parce que o yebi ko exploiter. O yebi ko exploiter ko le bateau yo ba exploitaka ba diamant na Congo. Mida. Mbunzu wana ba kisimbi. Mais nebi tina boteta ba kisimbi mabete na Congo. Qui simbi faut côté classe à ça ba université à quoi qu'il exploiter quelque chose nana yeba qui simbi oya mida à quoi exploiter la Karine ba idée boye oyo même ba chinois bazaki giba bango tuku na balati ba bot ba koti na mai kaka bakuna loso alo bananga mingi te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni aménagé. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni aba danger, donc ba ça dans la zaki. Bu, ya boss na biso jipe kia ma, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni aba danger, donc ba ça dans la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.